Voilà, mbote na bino bana poto, plaisir ya trop ya romo na bino sous na 3W Cléboa. Hein, bana tout balingaka Cléboa, balingaka kir ya ngandu na bango Arsenal autrement appelé. Na pesi bino mbote ebele, naza na plaisir ya ozala liboso na bino. Donc quand on est dans la carabine émission na bino sans tabou, naza lelo pour na sujet sans tabou, otozo lobela ba fille ya kin, comportement ya ba fille ya kin, o ba comme ko utiliser plus ba poudre to poussière. Les autres na Équateur, donc la province Équateur. Bazo c'est lango pour bazon à vierge, pour bazon à ba vierge, to lo bilango non mais kako débattre yango na bino. Donc et ça la mis trop ya trop. Donc on va utiliser ba poussière, donc ba poudre ou zozong ça ba fille, ba vierge. Na pesi mbote belé na l'homme invisible, un bon tonton de la nation, Freddy Akimbe mbote na yo, beauté ya ba chéri, Herman Emporio, la taille commerciale mbote na yo, Pichu Mangaya, Papi Gene mbote na bino, na moni David Loketo, donc on a 5 étoiles, staff mba 5 étoiles na Paris mbote na bino. Elle Biaz, elle Nora Balouz, famille Balouz mbote na yo, famille Ngandou, on se valinga mbote, na pesi merveille choukou, donc les bulldozers de son, hein, mbote na yo, Dorsia choukou mbote na yo, Barak Mayalo de la mbote na yo, donc bonjour. Tout le monde est quinoa. Na quinoa. Voilà, au yebi phénomène, il y a ba fille bazou utiliser ba poudre vaginale. Oui, na yebi. Ça la bino ndenge ni tant que mobali ou découvrir que non moi sinayo ou yo quand li solo après ou découvrir que moi sinon pas utilisable. Bon et ça langa bien té tant que moi sinanga c'est que bongo lokola azotia ba poudre wana ezo bebisa nzoto nae non c'est pela souté achango mbala sima. Mais sous balobi eza lango bien pozo comme ça moi si lokola vierge na mbetu mobali oyo ka bongo bien. Bon eza bien na minute so tozo ba osé lango. Mais ce qui est l'équipe mikoloboé donc il est moi si makamusu na nzoto c'est qu'il faut na pekisa ça la ngoli souté. Voilà quand on est dans koloba eza na fille moko na kin comme on est bijou ande ko vivre na héritier ay ko voyager à Kepoto pour na cop à Kekuna isali 4 ans ba benga na souté na bijou mais tant bazaki na kin ba yebana la ba nzoto te. Le résultat c'est qu'il précédé aïe baye précédé ba passer dans mon rapport tant a commis à Kepoto ba cop ba ça 4 ans ba mona na te ba benga la pété na moment mobo bijou atikali awa alingi na ye abimi na mbali msusu hérité aye ko moni mu comme sur na face ba kuta na Facebook a commélier non on a besoin nazong sa relation sérieuse na minute où naza posa na bala na moni mama ba na ngai na vie eza na kaka yo bijou pas aki d'accord tellement ba lingana la bango mingi apese sous ba raison te ke o kenda kala sondenité bijou aza na 28 ans hérité aza na 34 ans tango accepter ko zongela susu bazongi sa susu relation na bango na hérité héritage des familles na famille ba bijou ba qui ne komona na tous les deux familles pour la mabala ba procédure normal donc abani pe procédure normal abaki yemoko ale bisipe bien na téléphone non ngamoko longo pour tout ça là religieux na civil mais coutumier entre les deux familles des barozala ba mbale bango nyonso wana mbale nde ba osama kamna bango coutumier civil na religieux ngamona zoya bijou pe azaki na baninga très contente que mobali bazalaka na ye azongeli amoni pe basi be na poto mais azongeli donc talaka esengona des alara azongi tant mobali aye avant mobali aya bijou a contacté ba ami na ye bami bayebisi non aza mutu autu musika atiki base belé faut yo posala ba bien faut mbali jamais mbala ko yo kuta de jo fungwa mala yo o teni naza bo kutu mbali abimane na ngate oui ata bimana yo te faut yondo zana o se prévenir kaka de façon que mabe ko maté bijou ak yo ka conseil ba ninga na e bazaki na conseil baninga de balobi c'est non jamais akoki ko
kendeka kobala mobali bongo bongo tandis que azalaki na mibali misusu babima bima na bango na ye donc déjà fungwama en fait déjà comment des vergers esali ke ntango andimi offre baninga wana ya kozwa poudre vaginale wana ezouta province ya Équateur donc eza mpe na bawenze place batekaka babilo ya bokoko place batekaka balofimbo bankoro batanga wisa baboma papa boma mama donc azwi mpe poussière vaginale wana abandi koappliquer yango pendant 1 mois donc yango ezalaka mpe soki osali yango mingi bongo donc oleka nde ezalaka kisa ndele mpe bolexi mpe dose yango mpe dose elekaka Alexis na mpe dose bijou azongani vierge ye moso osokola déjà aremarkaka ke mosapini même pas ya suki ekotaka mais amona yango bien par rapport ya mobali auta poto amoni kaka azaki sérieuse et tout tango hérita ezonga wana basali déjà coutumier bakangi mpe sale mpona religieux héritier ntango azongi aye aza loge na flat moko boye tant que mwasi no babali oyo déjà fo bima na mobali akenda kotali mpe na flat koti mpe moko mosusu akende ezalaka da na bali oyo donc wada mwasi na nga basali mpe civil le jour ya religieux donc en fait nuit de noces donc talaka butu mona fo baannonce kaka obligé bijou asalika ironique na ndenge non te annonce na elo non te da bima na mibali donc mobali liboso na bimane na vie na nga yo or que azalaka na déjà les vergers bakisi wana aplikaki wana nde esala que non asala lokola kozonga vierge mais aplikaki yango mpe na ndenge mwa mabe mobali meka boye eosimba te mobala mwasi aza vierge ezongisi na mobali oza kinoise bien qu'il y ata mabe ezalaka nango kozwa no mpe vierge mais la fille vierge quand même mwa mosapi mpe kokota sikoyo osokola nde nini osali nini ote na sana ngelo ote na bi mibali te oza vierge toki hôpital ndeni yo mono médecin na ngai ngamo médecin na yo ndeni ni ata soza ki fille vierge même mosapi eko okota elo te yo boye na comprendre te eza nini ononga na bina mibali te yo mibali boso vinanga ok abande ko appliquer na ye poussière vaginale donc phénomène wana nécessité fort na katakin ba fille baza ko appliquer bakisi ya bokoko donc bazongi penza na ba village na par après mobali ya vendu sae abisi ba intention na eza nini oza ba intention mabe na yo kapé mingi mais ngala kanga motema yo zongi la yo na ndime te kokoza la boy c'est koza ba intention mususu bimano déjà mbali mususu yango linga koza la boy tellement ko ebi ko sai likambo wana pela ba olo bandeza ya yo atoza la kamunde nini atoza malumuna makasi nde nini azongi na vraie raison mobali donc mobali il a qui prévu bala eba ki ko vivre en Europe même bala tiki nanu po motema suka ki andimete mo sa koza la bongo dans le sentiment no sa yaki nango le suki na nzela bala zongi abi no benga so makambe simbi kuna no benga même bala yaki na boule amema eba kende bien que basana ma religieux ma amnioso depuis pe mbala baika benga eba ndape mbala kenda asala sinte ka koma ou pas donc moi si a commis ko regretter par rapport ya iloko yemoko abane ko appliquer donc baki sone zouta na ba village natal pena ya bangala kuna donc ezo ya pena ba sac soko lingo zono mo piku kaka yo façon problème za kaka ya ko appliquer yo za ko appliquer ndeni yo lingo seno ndeni donc bijou na minute aza désespéré donc ndeka mobala kendaka azongile na ngolo nzambe mais makambe simbi na ngote rete pe place akei azo benga te eloko te donc si j'ai tous aki nango lelo ya sans tabou ya ngwana ya phénomène ya ba fille ou bazo ko utiliser ba poudre vaginale pour ezongisa bango ba vierge donc ils a vraiment mingi pe mingi bazo sela ngo ba o babimana mibali belé
tara moi si so bimi déjà mbali belé aux ala sous normalité donc normal dans le sens que bien que vous en des vergetés mais aux ala quand même hein quand même peu au fond makas mais ba o c'est la ngwana ezaba oyo ayebiki lelo abimanena oyo akena oyo donc hérita kei karabo sans suite bijou tikali désespéré. Voilà, bah merci na ba o nyonso qui branché ya kolanda biso na 3W Clébois na image à Herman Amporio hein tout ça quoi dans le bar la bino sujet ya sans tabou tout le bar nyonso sauf l'autre côté ceux qui na sujet nanga na mutu aza prête donc bijou za qui prête ya koya une émission mais tellement que mobile aza na poto alobi pesa ka kombolanga a mobile nanga ya bilikambo biso mbaye to solo na chambre yebake nana passe ezaki ignorance ya baninga kiria lobelanga yango donc toza wana pour koloba nyonso sauf de l'autre côté merci na bino bat bozala qui branché Rolanda biso merci na l'homme invisible un bon tonton de la nation. Merci na yo Freddy Akimbe Botaba chéri, merci na yo Pichu Mangaya, Pape Gene Mbote na yo. Merci na Batunion Bozaki branché à Kolanda Biso Boza toujours branché na 3W Clébois Boza déçuté. Au revoir.